Merci Nabala Nignoso ya KNB News chaîne Nabino Bopona toujours na likanisa mona mboka honorable Jimmy Mukendi Chimanga kuchapo na honorable Jimmy Mukendi Chimanga wa salanga na bino tozala ba meilleur vœu na nganyoso fête à Noël et l'équipe bien na ba nyonso ba bande ko luka mona mongo 100,000 bokari ba mongo yeyo toujours Mokobe Bainde Joseph Obino Mabozola na KNB News bobenga partout na sepeli parce que bolobi na pona kaya malamu pa Jimmy Mukendi oui parce que baeba kanzete na mbuma nango Jimmy Mukendi wasalanga na bino babenga partout balobi na poto ba condamné basali ba ti na mboka na ngai Équateur kuchapo na mona mboka Jean-Claude Bainde Tafeliko o bana mbandaka babenga balobi azali mbisi ya moto moko mbisi ya moto moko pa biso ezaka na moi chaleur Jean-Claude Bainde Tafeliko kuchapo esiko ozwami bana mbandaka balobi rien que Jean-Claude Bainde moto musute na éviter pourquoi babenga Jean-Claude Bainde siko ozali ovanda na ndenge kimia bande ko bolimbi sangama minute moko pona molimo ya ndeko na biso déforma tout monde na oya sala mingi pona musique congolaise ndena kozongela bino 1 minute après. Merci bande ko na kande na isa ibino bomoni ke tozole la defao les grands messieurs oya binisa biso tellement na danso nte bande ko ya mpa uti wapi defao lelo asiki biso boki akufi na mboka ni na Côte d'Ivoire ezanzela biso nyonso tokoleka mais evre lo baka toujours na place ya moto boyebi ke defao asala mingi ndeko deba baota ko tika biso ndeko defao atiki biso ezanzela biso nyonso tokolanda mais à condition que gouvernement na biso ezala ingrate ilandela likambo ya ndeko defao matumona oyo apesa esengo oyo apesa elenge abinisa moto moko ta kobosa na molimo ya defao musique ekoloba na kombo na ye tika ete milimo bakoko yamba na kimia na ebike gouvernement ekolandela ndeko Chaka Congo azawa na pona kolandela soki pe bakokunda ye wapi to changer nationalité to ebite na bino babenga balobi fona lobela na sape na domaine ndule nga mope na za vrai mission na yemba rapé na bina rapé mais domaine nga za mupanzi sangonde bozomona wana na KNB News bobenga na sepeli ke bolobi chaîne ya ndeko Jimmy Mukendi pesa bino ba information eza chaîne ya Jimmy Mukendi teza Kinshasa na biso KNB News ye abanda likanisi wana nde biso toza kokuba loko évangile ya Jésus Christ bande ko babenga partout baza ko condamner balobi ndeko Fachi président na biso double brassard na benga ka incarné papa alobaki soki na Kasai esika bayambi wapi ke bakasa baza bandeko na ye ya makila bandeko ba condamné zanga te balobi na discours na ke bino boza bandeko na ngai na yebi koloba na chiluba te fa na zonga ndinga alobaki soki bandeko bakwetu soki nene bolimbisanga na yebi chiluba mingi te na ba couple na yeba ndambo wana ba vocabulaire mais ngana mona o mabete parce que même na mbandaka bazelaki président Fachi a fêté na bango bonne année oyo ya 2022 na isi bandeko na ngai Équateur na lobby le fait que Jean-Claude Bainde Thomas obino mo bolinga ki a fêté na bino Noël kuna na mbandaka azalaki na bino président Fachi azana carnet na ye banda ba élection eleka alakaka bandeko akase ki akoya boyoka kebo ya na est avandi kuna 2 semaines 3 semaines c'est tout à fait normal il fallait qu'il ndeko récompenser batona ne fils que présence naza ba sujet belé place wana na likambo ya et arrivé à chef de l'état dans Kasai bokomelinga wa ezana maître Marcel akomelinga maître Marcel Kamwanga akomelinga na cabinet ya maître Kwete bokomelinga na ko pesa bino bambote bisika bozwami bozaba kuluto boza ko réfléchir pona mboka eza malamu mais bande ko na nyonso bazosala faux débat na Kinshasa pa lobiki Kasai bazaba ndeko na ya makila ngana koloba bo Jésus Christ ye moko kutu o mo christianisme banda na yesa bande ko balinga polémique ezanga mituna makolo ye moko Jésus Christ alobi boy je suis pas venu pour tout le monde mais pour brebis perdues d'Israël. Nabi tout le monde a un évangile, tout le monde a avec été, Nazed Nasouk. Mais Alobi, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc, Jésus Christ a juif. A rapport à juif. Mais pour la sali,
mutu nyonso andimeli Yesu Christ lokwa mokonzi pe mobikisi aza Israël, azali juif. Parce que ondimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Parce que moma wana ba mboka ezalaka mingi te. Et puis mokili ezalaka nde tozali lelo te. Mais bato bayamba liloba Yesu Christ lokola biso akuta ba prophète Konde. Ba prophète Konde Dominique Paul o lelo azo représenter pe corps Jésus Christ na Congo démocratique ngande na lobi yango parce que na yebi misala Dominique Paul Konde tokoki koboya lisolo ya Jésus Christ te. Toyamba yango eza lokola ndeko Fachi bokolimbisanga na longola mwa lisuku lelo Fachi alobi bandeko na biologique est-ce que na ba famille na biso toyi kosala exemple moko typique toyi okoma na mboka moko ba paya boy tozana un frère de mission ndeko nanga moto cousine to sœur nanga moko propre ya biologique ya famille aye ko accompagner nga aye ko zonga to na visite tango tokuta na sika ya ba étranger na ko présenter frère congolais wana lokola mon frère mais na ko présenter cousine nanga to sœur nanga na ko présenter lokola ma sœur propre ou bien ma cousine propre c'est que toza du sang ya makila place wana na mone za mabete na Kinshasa to sala ba récupération politique ba lobby aza trop tribal na okinde ko prince penge a lobby au moment où na est ba bato azolela ba tueri ba lèvement oui c'est comme ça même en Israël sika yesu abotamaka na koyebisa bato ki même sika Yesu mobikisi oya pesa ka biso li pana konga mukona pema na bomo esika abotamaka bitumbeza kaka eza ba récupération politique ndeko président Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi na bien akozanga bandeko na ya clan na été parce que moi je suis de l'Équateur dans un monde par rapport même na famille Etienne Tshisekedi bobo kaniki azawana ba mulumba bazali wana ba babi mulumba bazali wana bazali ba mama mongo ba papa baluba c'est comme ça tout ça ba congolais il ne faut pas déformer l'histoire ou bien l'information ndenge tolingaka même ngana linga Israël Mutombo zana bosolo na politique lelo na ndako na bazo dessiner Israël Mutombo est-ce qu'il faut na effacer dessin Israël Mutombo non azu sala musana ya media lelo na nda na libota na ngai mona na ngai mosi aboti abenga papa na boti na bifoti ya Jimukendi est-ce que Jimukendi za mongo mais Jimukendi abikana ba mongo azali ali ya biloko ba mongo Jimukendi alinga ba mongo o mona pemo etoli yakoti wana toli opena mo etoli est-ce que na oboya non totika ba biloko moko ba ambiance tozana ba ambiance réel toza ba ambiance moko normal totika ba ambiance moko ezanga tina na sepe na bandeko ba komela kinga lokola archi ingénieur kititi nandeko nanga sali grigo grigo longe bar ndeko nanga jovi na kasavu bwana na rompe kimpanza bazapo na fachi beto ndeko nanga sali loko moko abenga lobi il faut bino tu fondation Fachi Beto boya bolala na hotel nanga ezaka wana na en face ya soki eloko ngona bangona kasabu bwana kana rompo wana na kopesa ba référence abengi biso bana Fachi Beto tolala wana tomela ndeko jovi merci si kozali parce que vous soutenir vision à chef de l'état Congo solution pe babenga na limité na 10e mairie pour na accompagner vision à chef de l'état na dadi lo chuchu o azako sala tout na senti verte pour na chef de l'état ezana bato musu basaba kaliko ça même chef de l'état pesa bango mbongo ezaka ndenga moni mona mboka zu pouvoir ndenge tolobaki mona mboka zu pouvoir mais ba récupération ya ndeko prince Mpenge o na este kuna zonginda na este kuna non prince Mpenge même na Israël bitumbezati lelo bongo Yesu Christ ye moka sisi bituma na Israël te parce que tango ekokina te kaka Fachi Beto aussi ça passe à konga mukolo moko ce sont des récupérations politiques et là on a sepé na bandeko musu ba komela kinga bandeko Francis Kalombo ndeko Gideon Loyongo na tangi bino bokomela ngake bomoni chalamona akeko yamba président Félix Mebolobi azoki ba semula ya kokabola ya bato ya mama Olive ngapo nanga eza mabete mais là on a condamné ça comportement même ndeko Boshab kulutu nanga Boshab aza mukusu quelque part muluba quelque part bango bazana dédoublement na bango ndenge wana chalamona soki akeko yamba Fachi eloko na senge ezali moko bakasa epe bakabona kapena mingi te baza lokola ba arabe mais mabe ezali peut-être infiltration ya kokende ko piéger chef de l'état tokoma kolinga mbongo mingi okeko luka koyamba ekuna na même Basile Olongo
na même ndeko na ngai les tambo nga na eto tambola mingi na bambudi wana ki akofinga Kabila alobi boti toke kozambonga Transco tanga sa inauguration ya Transco na mbudi wana na Seaport eloko nazo boye ezali ba récupération politique na ba dédoublement chala mwana mutu abungi histoire na ya zalite azai mwasi soki ya Claude Machala na fingi pete mais ezali ndenga ya maka musée na okile kimoko mbinzembo na musée mwana na boye ezape malamu mais dédoublement ezali mabe parce que collé à deux côtés bomisaka on voulait trop gagner on risque de tout perdre ou on risque de pourrir parce que tango ozali pas Kabila ozali pas Mama Olive ozali pas Fachi OK ko mana Chiluba non et ndeko Félix yatika peu distraction parce que dans le président Félix na bin ndeko Félix parce qu'il est mon frère il faut éviter peu ba distraction parce que union sacré wana ezana infiltration mingi bandeko ba reprocher nga balobi ezalaki au FCC zo bloqué kaka même FCC wana se déboulonné et pas naé tozo mona ezana moi ba anomalie mingi na sepe na discours na kasa bi mutu so se musa malamu te ifa longwa na lobaki mukolo eleki na histoire Équateur papa leki propre ya Antoine Tshisekedi Tshilombo azale le président république azalaki commissaire sous-régional na Basanguso papa ya Babi Mulumba aboy ko sala dépense pour na Léon Lobichi Kengo Wadondo Kengo ayebisa biti sera exorcisé na 17h Kengo azongi nzela ya Bolomba pona kozonga na mbanda kazo avola zonga Kinshasa azali commissaire d'état alongoli papa Mulumba commissaire sous-régional biso tozaki bana miki à l'époque toyeko kuta histoire wana na ba conflit moko ezalaki baluba baoki kovana na Basangusu te or que assez momala Etienne Tshisekedi déjà assez abotisaki boboka assez abosaki Brigitte Olomela mamala ki nanga boboka niki Tshisekedi ezalaki ba conflit moko inutile il lelo tozolinga tozongisa conflit wana tozana posate ba conflit ye moko Etienne Tshisekedi asala conflit te aloba le peuple d'abord maintenant lelo ba conflit ça va continuer parce que lelo komi na Équateur ba décider ezali ba Kengo Wadondo non Kengo na Belgique azana ba concession na Pologne azana concession mais awa na Kinshasa azata na point de vente Thomson et tel sona obeta lelo Thomson ese komi Kengo Wadondo azokoma ba livre awa mais azata na sika mo libéré zalité ke basala ba livre on imprimerie moko non c'est dommage pour moi na okaka pasi et puis ba congolais bazo considérer ba aventurer ndenge wana non bolimbi sanga Kengo Wadondo azali parmi aza pepe na biso Kengo Léon Lobichi aza pepe mais ce komika na likambo Équateur pour bâtir moto ba équatorien bazo zela résultat neti ba ende wana il fait beaucoup en Équateur il a fait beaucoup azo sala mais pourquoi ce komika na poste politique ba kozwa moto moko Kengo ele na commission ba tie pour yende a diriger pas on sela la Kengo mbongo lelo bobo lo kwazali gouverneur primérier Durand Bobo azali gouverneur na Jombo wabomi bato plus de 200 maisons incendiées na mboka Jombo na village nanga na Jombo pona babiloko na bango akozwa chef coutumier azali na makila wana te atie ya s'imposer non monsieur le président Félix toboy tolobaki yo sala 30 ans 35 ans mais tomoni tozotambola mabe confiance bandi ko se retirer malembe to bandi ko retirer confiance na yo nazolo banga moko moto ba chargeanga makambo ngo okomi koyoka biyoka olobi na kasa discours à malamu to sa musala malamu te ba remplacer bon monaki image wana zo circuler bobo boloko na Gilo Andomboyo oyo bato bazali ko zela résultat Gilo Andomboyo incarné Gilo Andomboyo innovation plus asangana ba bobo ekomi lokola bozui soso na libata asali camarade za malamu te soso azanya mama ele libata azanya masoba libata sumbaka ta esika bato bazolia mais soso jamais komona nyena ezalo kwa nyao nangulu bozo mona biloko zoleka na Équateur ba Équatorien bo benginga na profiter pour na kolobelo kwango de bolobi ba décider za ba Kengo Wadondo est-ce que il y a pas retraite na musala politique est-ce que na France ceux qui batali âge ya Kengo Wadondo batali âge ya bato babanda na ya à l'époque na France Belgique est-ce qu'il faut que Kengo décide en Équateur il faut une nouvelle classe politique il faut ba innovation ya sika. Moi je pense que les loba indazana bazo linga Équateur parce que alobaki bioma sezala jumelage wana lelo to moni Jantiningo Bila asie ba lumière partout à décorer tina bandal Jantiningo Bila coup de chapeau lelo azali sous na autorité morale to atina KNFCC azo sale la vision bana mboka
bomoni ke na biso ba congolais to longola biloko o esengeli ka pour autorité morale ou bien pour na retour ya moto atinda nga na poste to linga mboka. Lelo débat ya Fachi po alobaki bandeko na kanisi na fait voir bino ezali moto asanga bandeko na propreté to tika condamner bato na histoire moko eza na ligne te ou bien eza na place te bobandi ko condamner moto. Félix aza Kasaye, sa maman, son père Etienne Tshisekedi wa Mulumba, leader licorne azalaki Kasaye, maman Martha azali Kasayen, moto ko devient ngo azali te. Jésus Christ azala bandeko na Israël, so ke na lelo na Israël bakola kisa na Nazareth famille à Jésus ti lelo bazwa mabonza o histoire église comme lelo. Et il faut débat na façon déjà ba kinois ata lobaki ke baza bandeko na ye eza normal parce que banda bima président Eli alikanga wana na campagne atika ozonga te Sénégal remercier bandeko wana bazali bandeko na biologique. Congo eza munene lelo tozo sala likamba nationalité bongo ya uza nationalité ni d'origine azanani Kasaye lelo musika tumba za d'origine nini juif italien ndinga koma ye moko wana kuna nationalité italienne kuna bo bon wana za débat lelo te mais na fait voir binoka mwa muke mais to linga na ba congolais bolobaki likamba Thompson essayé bomoni ba pumba nini ba Thompson ba mpio di wana essayé qui dit partout parce que boki faci beto ki tibilo kwango elo on a condamné ministre de l'économie zanini boki ko vanda kana ba bureau te kaka pour président na rabino bosala ki commission na bino ya ba pêche na bino côté ba Thompson uti na Namibie ezate ke président fa loba osali commission na yo na entité na yo oleki opesali état de santé ya ministère na yo état de santé ya président c'est ça loko mususu gouvernement ba wario to sengi ndenge ba congolais ba komelinga wa Gédéon Bangiloli joueur moko azala na Turquie azongi lisu Kinshasa atekama na Turquie ala isinga bive. Est-ce qu'il faut ministre bana kolobaka il faut président tindaye pour ministre asala musala na ye même à transport il faut non ngana kanisi ke na bato a Turquie ba uti libanda bazo condamner comportement na bino ngana lobi na ngato banda ko condamner Rame et consort histoire Rame monsieur Kufinango kibasa azo sale la musala ya nouvelle nini comment on appelle ça technologie parce que na pete ntiki ezane tolobaki ba fibre optique wana to expliquer na ba expert na benga ba bazo ki ma débat ba banga ngai ezali ete ezali makambo ba innovation ya sika na kosenga ke ndenge président moko alobaki ba ministre lokwa ba Tony Mwaba lelo enseignement ba komi telemela ba yebaka te so moto abimi retraite ata $2500 ango Tony Mwaba koma ko pesa bobo ma pension sa ba pesa mbongo na enseignement wana basala ba nini Tony Mwaba sali quand même ba innovation ke moto a jouir ata na fixe $2500 wana $3000 bana bamona ke papa touché yango mabeza wapi Tony Mwaba ku chapeau ngana osenga na ozana commission wana ya chef de l'état nazolo bana ozala nga na ozala nakena pe présidence wana nakena tina oya nga na kotaka wana nga bitambola tambola na lobaki boye président Félix akoki kosala 30 ans 35 ans 36 ans bon mais na lobi faci 2025 botuninga likambo ya glissement zate soki peuple abandi kolia Thompson ezaki na carton likolo na prix ya likolo wana na ba dollar ekiti na ba 18000 mais loko eza mabe ezali na robeta lisolo wana jour ya samedi mokolo bona ne awa na robeta lisolo na TV na ko inviter ministre de l'économie na ko inviter bato nyonso o baza na finance baya to discuter likambo yango pona bana Congo basenga yango toki kotambola lokwa bangulu te ezate il faut président Félix aloba président en charge belé président Union africaine kai président ya RDC et puis alemba kaza mutu ko gérer président c'est ça ko gérer ndako no vanda te soki ozana présidence ndenge azotambola wana ndenge bandeko bazili bazela kuna ba Elise Tambwe bandeko Chalamona ba Boshabe azali pa Kabila bango ba décideur ya FCC bakomi lisusu abo union sacré kuna kyo ya mena kaseno tutika ba jiwana ngana osenga ba congolais bokomelinga bolobi Israël Mutombo za ministre Jimu Kendi za ministre et za député ngana senga kanaza la bourgmestre commune na Monga Fula Tonga Lemba commune présidentielle na bongisa commune wana netingalema ndenge za tengelito na sala ba innovation asika service ya voirie na kozongisa ngo parce que bazozela ka basa ba créance pombonga lete bima lidusu petika la ka moko batia ba lingeti wana mbongo bima wapi
boyebisanga président moko azobenga lingeti po moya na présidence ezali ba service eza président mutozo mo tasi na poche e banda obima ebele eza po budget à l'été vimba il faut mbongo ebima na nzela moko mbongo à l'état éparpillé bobima na basi na bino nde bolingi botamwa na ba centre ville ngana sepeni de wana mbongo ebima kana tiyo moko bolinga ebima na arrosoir madusu ebele miyibi ngana koloba boye alingeti azaka wana te na mandat chef de l'état mandat pe kozala ekozalaka pe kaka mais na 5 président Faci esiko ozali landela mission ya bana Congo nde Thomson eba sepeli omone mission lelo na toucher partout nazo orienter ngo te pona nini makambo leke bele musuba ko melanga na otanga na bo akudeme ba Congolais balingiyo to lingi te ba chala mona ndenge ayembelaki ayemba ayemba ba voter Kabila lela ko yembelo na chiluba ndenge nini to banga benzambe te totonda kambongo te il y a pas mandat il y a pas retraite mandat ko zabo retraite ezate chala mona totika ba wana Félix azamona boboti bo pesa maele totika biloko wana bana bako etute ezali Faci na mandat na eto pesa résultat malamu tango bila bako sala bila bino bomona na te tango bazoluka china rambo tango sa accident mutuno souhaiter azui nde bako souhaiter na tour Faci beto na ki boshabe pe akena makambo na ma 20 minutes na bandiko pusa malembe kosila na tikesio na 3 minutes ou 5 minutes tout ça la makambo esengeto de Faci boshaba wa osali suna mandat onini Elezer Tambwe azali na mandat za député azeleska ba votaki ye ndeko nanga Basile Olongo na oki azako kuboma kuna Basile basa $1 pona yawa ezamawa ba Congolais miyibi totona biso toza mituka ngote totamba te tolia te na sepeli bana Congo tolinga Faci beto azana mandat na ye 30 ans 20 ans akolongwa biso pe to gérer mboka un jour muto nzamba salaka ya konza toto saye eza Faci beto mais là on a reproché te naza ko porter président na ngelo ko moko ala na ba flatteur te tout flatteur dépend de celui qui l'écoute soko landi bato wana Mobutu akende Musa kufa na Kidiba Joseph Kabila longwe a regretté yo anozwi etali bino moko so bozoka makambo to lobate to ba panza omenga na lingio ba Kongo ba lingio Thomson ne ba sepe wetelo maboko ministre de l'économie kolongola e ba otuba bazai baba longwa ba sheribo kende basi basali zéro gouvernement ba wario babungu tulo to changer makambo kende armée kutu kolobate la police kutu police na bazuye kabo comment un policier azotama na mandoki azana numéro matriculé na la police te na ministère intérieur te nazana bango tala bazare sécurité na pompage wana général Kasongo oya commandement ville Kinshasa leo na tangi kombo azui neve na atia ke na timbudi la tozaki na lelo na émission lelo akembudi oh la la azozo bambongo tina mbudi pona kotina 800,000 pa noko na no biloko wana ezaba histoire moko tozana jungle te ezopesa nga passe mokonza mboka sala remaniement sala réforme sika mboka ekotambola bato bakolinga mboka ya Faci beton mboka etikela biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba fumumpa Etienne Tshisekedi wa Mulumba za lelo mona na Faci Congo eza toujours en marche na pesi mbote na ngai ba meilleur ve na ba Congolais nyoso bisika bozwami na suki émission na mukolo lelo maître nanga Marcel Kamwanga maître Marcel Kamwanga ba huissier de justice maître Francis Kondi maître Martin Mokoma Richard ya huissier de justice mama na ngai Mianda bandeko na ngai nyoso maître Kwete ba maître nanga malamu balanda émission nanga na KMB News bitambola tambola famille nanga mobimba mama nanga Esther Bangwabo mama botela bana kitoko mama botela ngai mamu muluba mama Esther Bangwabo na mona nanga mailo bandeko na mama mi bongondo papa Tony meilleur ve tolinga mona mboka tolobaka mona mboka kamba président nanga Dadi Congo solution Dadi lo chuchu Dudu Dudu Lipasa mona bosongoi Dudu bosongoi Popine bosongoi Eliana bosongoi Jovi olobi na biso bana Faci tokoya na hotel na na Grigo Longe bar tokoya wana olobi eza ofele pona Faci beto toko fete wana eza babaro salami modèle ozali incarné na pesi mote na Jean-Claude Bayani na suka émission o ba équatorien ba tomboli ba kumisina na mongo Serge Kititi tolingana
soki bolandaki nga toujours na réalisation ya papa na nga Timothée Kaembe, na caméra ya Hervé Nzaka, et puis na coordination ya Jimmy Mukendi honorable bana Congo bazela voter na Kinshasa massivement. Élection koya facha respecta mibeko jumelage na Gentini Ngobila Mbaka. Ciao, tokutani mikolo koya.